Voilà, chaque chose a son temps et maintenant c'est le temps de l'émission News de Kin avec moi Betty Massengou sur Libanga TV et Canal Future One. Très heureuse de vous présenter cette belle émission, une émission vraiment spéciale. Donc spéciale News de Kin, analyse, vraiment des gros bisous à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin. Je pense aussi à la joie Amado Pichouna, l'hymne national Maman Sociale depuis Paris. Bisous aussi à celui qu'on appelle Roi Prince depuis London. Je pense aussi à ma maman chérie, hein, maman Kati Bakissa. De gros bisous à vous, la fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo na ministère. Amen. Bisika maman qui n'a kobuka ma bolongo pour que Moussalaba na Nzamba Pambole qui n'est malam. En tout cas, aujourd'hui, je fais cette émission avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse et puis beaucoup de joie aussi. Pourquoi? Parce que, fan, vraiment, actualité, l'actualité nous oblige, hein, on ne peut pas s'en passer. Batu balobi ango, moi trop na banzela et komi, bisika bofandi na environnement, na bino ou na entourage. L'isolo mosusu ezate. Kaka Likambuya, Eliane Bafeno avec pasteur Moïse Mbiye. Les gens disent que Eliane Nouana, c'est vrai que pasteur Moïse Azaki Abimana et tout, mais d'autres aussi, Bazolo que non, ils ont archi faux. Alors, na émission à l'élo, essayons un peu de réfléchir ensemble par rapport à Makambo et Zoleka, pour tout le monde que Makambo ezoleka na réseaux sociaux en tout cas et surtout na milieu ya basali na Nzambe lelo bana na Nzambe mingi ezo choquer bango mususu bazo sala po ba bebisa réputation basali na Nzambe ezo décourager un peu surtout ba yebi na Nzambe te ba ya ko salela Nzambe ou soit ba ya ko ba yeba Nzambe. Ngai pona nga vraiment bandeko bozolanda Betty Massengou ameka un peu kolandela makambo du début ndenge bandaki tina ndenge komi na milieu to ebite se comme de na fin mais nga na yebi eza juste makambo ezo kendela na meka un peu kozwa pe moi ba source kota vraiment na se kolandela ko tuna nanu ezalaki ndenge nini c'était comment poto koma na niveau oyo. Est-ce que Makam Eliane Azoloba est vrai, tout est archi faux? Pour jusqu'à présent, le pasteur Moïse Mbiye n'a lobité. Azana na poto aosala ba clip na et album na Triomphe. Tolobi Triomphe arrive bientôt et on a sur le marché des disques on a ba plateforme tout à téléchargement. Triomphe boye bien lobanini. Ils a déjà na français hein. Donc triomphe donc atabitumba ngwe lekindenge nini suka raka il faut to triompher il faut to longa ndeto omona pe makambo ekomela pasteur Moïse Mbiye ils a vraiment ba combat makasi mais yemoko alobi na album na etri c'est comme si ayebaki hein l'ingénieur Dave Moubam pour makambo ekomi pasteur Moïse Mbiye na sali album te azo préparer triomphe na ine makambo ye dobi tumbe comme lié ça le quoi Jésus-Christ a outi jeune à 40 jours a okende na ngomba zozonga na nzela satan abimeli ya ese soko za mwana Nzambe bongola mabanga eko malipa olia mibuaka na senzamba koyamba yo donc tentation comme lié ndenge moko pena pasteur Moïse Mbiye. Alors revenons un peu ou reculons un peu na makambo ezokoma ndenge bandaki na bandeko bozolanda biso ngana meke un peu ko réfléchir. Eliane alobi que pasteur Moïse Mbiye abandaki kobimana na âge de 17 ans et aujourd'hui azana 20 ans. Est-ce que c'est vrai azana 20 ans? To ebité. Pour elongi wana penga na mona na ndibite keze elongi à 20 ans hein. Pour ba Betty Massengou tala bilongi boye bilongi ba bébé bilongi bana mike mais na leka déjà 20 ans. Na 20 ans te sugo ozwa elongi ya Eliane. Est-ce que l'on y a des gens 20 ans? Nga pona nga na lubi eza pona wana eza nga eza nango makanis na nga idée na nga ezo ko engager ka nga na boy na nga ki aza na 20 ans te abimisa non carte d'électeur carte d'électeur on peut bato ba comment okotsa pe ba âge n'est-ce pas la joie de Pichu à l'hymne national au moins muto ana 30 ans pona robanga kaka ke
30 ans oso ina kutana mobali mona ese amoni carte d'électeur ay oso ko amkolo na kitsalanga ta 25 ans to na kitsalanga pour oui moi je connais une fille hein oh azana 32 ans mais akiti sa âge na ye na carte d'électeur 22 ans imaginez 22 ans, mais avant moi, on a 32 ans. Alors, on a 10 ans vraiment à boire en maille. Donc, ma carte d'électeur, on a peut-être sous la confiance dans côté. Mais confiance, il y a bien, ils ont conscience na yo moko et bah est-ce que à joindre na teza ya solo to za lokuta. Alors, ça a 17 ans. Mais ce qu'on a photo, to mona oh, je sais pas l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Just Davlin, vous pouvez nous aider à illustrer ba photo dans ton monde et pendant les réseaux sociaux. Na 2015 la fille en question a sala clip bling bling na Koffi Olomide azalaka na âge nini et puis ba parents na ye bazalaka wapi ba autorisé mwana na bango akesa la clip na Koffi Olomide à l'époque elle était encore mineure et lelo abimi oh non parce que Moïse mi ya longola bazemi bande kone baleki na Molière télévision bazoloba que non akomoka ba ventre et tout en tout cas moko pe na ebité ba parents ebele soki likambo ekomi il faut d'abord pe bo réfléchir nan bino moko nan bo réfléchir que eloko boso sala wana est-ce que eza malamu na miso nzambe est-ce que eza mabe po tomoni ba parents mususu lelo bazo leka na banzela bazo loba que non eza solo ba publier mutakala ya pasteur Moïse Mbie nani amoni mutakala ngo soyons sérieux quand même soyons sérieux loba jibem piana soyons sérieux mutute oyo amoni mutakala wana lakisa azate oto mona wana nyonso wana eza nango pasteur Moïse Mbie te naza te pona le côté là po batu so babetima sengo yango osala mission oyo po o juger batu naza juge te naza pe avocate te peut-être beaucoup ba keno betima sengo komi nani po non je suis qu'une journaliste oh non ça la analyse nangai par rapport ya makambo eza koleka tozo réfléchir ensemble na bino pe so boza na ba mayele mususu soit boza na réflexion vous pouvez nous écrire na commentaire ou soit bo bengi betina son numéro eza wana eza numéro nangai anytime na toujours ne na ba am free na toujours libre na disponible komelinga na WhatsApp to komeka mpe ko réfléchir ensemble est-ce que image to mona wana o batindeli biso na WhatsApp oh mona mutu wana te loboko boya azotia na téléphone ce n'est pas le pasteur Moïse Mbie nga na yebi ba jeu wana sala marathon na montage moi mon mari est ingénieur babilo nyonso be mission tout bomona ya betima senguye mutu a réaliser ngo montaka ako filmer ya monter akoko même mutu na ngabo bakati yango bazwi nzoto na ngai ka ko bazwi mutu su balati ici ça c'est fait toyebi yango très bien et ça les maka même na ba Photoshop et ça les maka toyebi yango très bien comment technologie eza ko évoluer et puis tout le monde image wana ezobima 2 vidéos John Lubila l'exceptionnel merci mon frère pour ya tinda ki yango abi betima sengu tala image o bien na tali na position mutu wana fandelaki na chambre na photo mutu anga pasteur Moïse Mbie batie donc on a que moi place au espace eza moi mukie et puis tolo on a que efandi bien te donc bon on a que eza école ça moi cric moko ya batu oyo basangani hein clic wana balingi ba déstabiliser Moussa Nzambe le pasteur Moïse Mbie on ne sait pas trop hein ils ont juste en analyse auto sala bo ina batu musu balobi te e koko zala msusu kaka lokwa pasteur Moïse Mbie ba pesa église pa papa na bango ba pasteur mususu balongwa ka cité Bethel ba sepela te yango basala tout ba déstabiliser ba bebi sa réputation ya Moïse Mbie bomona ba faire gege bima o bomoni o asali clip na pyramide o bomoni makamususu ya makamba o ya viol bimi c'est que ba pasteur wana kaka click wa ba pasteur wana nde bazali baza na kati pour ba déstabiliser kombo ya Moïse Mbie peut-être ba cause à peine raison hein peut-être pourquoi kaka toyoka kombo pasteur Moïse Mbie pourquoi donc ezana batu baza derrière ezana batu o banguna nga na benga bango banguna ya Moïse Mbie
ba o balingi mosai na nzambe te ba o balingi ba bebisa kombo ya ba bebisa évangile ba loba na batu te botala basali na nzambe nde bazalaka. Réfléchissons mes amis. Omoni Moïse Mbiye eloko de fois moko ngape mo so na fandi na otala na ngabia non ce n'est pas normal. Yo bimina moasi o ndo to yo ke Moïse Mbiye bimina Eliane akangi ba photo to a suivre ba vidéo wana a se filmer donc a filmer ba ndenge bazalaki en relation quoi, en relation sexuelle. Après ye moko susu pasteur Moïse Mbiye azwa susu ba vidéo na a publier yango. Ou Eliane ye moko soki Eliane wana Eliane bafeno azu ba photo wana to ba vidéo wana a publier yango. Est-ce que c'est vrai? Et koko salema yo bimina mutu apo ozu ba vidéo wana publier to eza na click ya batu moko boy bien mutu moko boy ayibi téléphone ya pasteur Moïse Mbiye nda azu ba photo bien ba vidéo a publier to atembongo en jeu pour abebi sa réputation ya pasteur Moïse Mbiye. To meka un peu qu'on réfléchir ensemble bande ko bozo na biso. Pour trop c'est trop, on en a marre. On en a marre. Parce que tout le monde a biloko yo eza ko se répéter pourquoi. Eza ki yo hérité Watanabe. Et longo hérité et comme yo na kotanga vraiment ba kombo penza mingité parce que tout ça vraiment n'attend vraiment mingité hein. Et comme yo na somona na ba journaliste na ba comédien na ba comédienne vraiment eloko wana izo sala biso un peu passi po biloko abo ezala kité lelo nde komi na actualité komi vraiment au top oh lelo izo sala passi to yoki ono faut ba kanga église Bethel non wana vraiment biso soto télé maintenant parce que église ça n'a rien à voir na makambo tozo mona église za ndako ya nzambe eza ndako ya nzambe place oyo ba brebi bayaka et pas berger na bango bayaka ko se ressourcer eza lieu de refuge eza bisika oyo onga lo bakango bisika oyo nzambe afandaka ponda ko ya nzambe yango wana po bible lobi nini ye moko nzambe lobaki ya sur toi Pierre j'ai bâtirai mon église donc na kati ya libanga nde akotonga ndaku na ye donc ndaku ya nzambe koko za la jamais fermé po ba brebis ba za la disperser non eloko wana vraiment nga eloko msu na mona pe mabe pourquoi grande sœur grande sœur hein ya pasteur Moïse Mbiye Lydie Mbiye oyo aso kangisa batu non eza kutu ça n'a pas de sens ça vaut pas la peine ya kozwaka mbongo okenda kofuta bakanga ba journaliste moko soka sale mission ya alobi boy non kokangisa mutu te mama yo tika justice nzambe sala justice nzambe eleki justice même ya se amokili o si la fille en question azali manipulé ou azali corrompu nzamba ofutae et puis le Dieu tout puissant a ko frapper Dieu va la frapper sérieusement aussi hein même na ba parents na même na famille na mobimba o bazolinga ba bebisa image ya mosai na nzambe réputation le pasteur Moïse Mbiye. Mais si c'est vrai makambo yazo loba wana justice nzambe pe ko sala to comment la vérité comme obima déjà yango malé mais vérité comme obima déjà donc ngapo na ngande nazo telemela batu onyoso click ya bato bazo sangana po ba bebisa image ya basali na nzambe ce n'est pas bien eza ba envoyer à diable o balingi te évangile ekota oyebi ke esa nga pe passi pourquoi au moins même na ba chrétien ba pasteur pe bolekisi Bapa na yo pe chrétien o koko défendre pasteur ataza pasteur na yo te atosambela na église na été mais aote ya liloba na nzambe donc et comme même ko moi soni na ba religion mususu au mona même bato neti ba témoin de Jéhovah ba kimbangiste ba musulman bato église catholique donc ba comme même ko se moquer na ba chrétien. Siko mutu honnête aza mutu église wana yo obenda ya une église de réveil ndengeni OK ko évangéliser ndengeni pourtant atala ya bino ba pasteur na bino
akolo ba pasteur Moïse Mbieta ako généraliser ba pasteur a généraliser ba pasteur nyonso. Alors il faut qu'on défende identité na yo. Yo chrétien ils a même na poto bandeko bozolanda biso. Ils a même awana kin, ils a la wapi partout dans le monde. Pona makambu oyo esa la biso vraiment pasi makasi. Koyoka que Eliane wana bafeno azolo ba no ba yaki kopesa bango 10 000 famille na ye bazolo ba ki ba yaki kopesa bango $10,000 mais bango ba boy. Ah, soyons sérieux quand même. Bien que $10,000 ils en ont mbongo eza ebele mais eza pe belé te hein pour ça baton sous par jour on dépenser déjà $10,000 pas silisi yango. Mais quand la pe famille pe ya Eliane vraiment baza pe na famille mo pe riche te hein. Ah, musupo romo na pe mususu pe bazolinga ba pesa bango pona landa ki papa la banga lobi ote so passé Moïse Mbia les gars sengi pardon ba koko solo à l'amiable on a siko bolingi ba pesa bino mbongo ba dédommager bino. Ah non, est-ce que preuve ezali oh nde komoko esenga lobi so ba preuve ezali kwa boke na justice et landela makambo bimisa ba preuve oh ya sola viola ki abima kana ya longola kai bazemi ote bakena kina Miriam wana bref ndezala pour l'état koko loba na yo okoko ya po lobi amoni oyo aviola kinga oui l'état zokoma na kaka pevet azokoma zo note siko yela ende ba preuve aviola ki ndenge ni zala ki ndenge ni obimisi ba preuve po banda na âge wana banda soki na 17 ans 20 ans ndo yo lobi ki 3 ans bazemi olonga soki mibale soki bakati ba 30 tonnes il faut preuve ezala. Mais ils ont eloko mususu oyo bandeko bozolanda biso pour cette émission analyse yo posant en réflexion en idée par rapport à makambo désoleka. N'hésitez pas comme là sur na commentaire to tanga commentaire na yo to remeka un peu koyeba pendenge nini makambo yo ko évoluer. Vraiment ba chrétien il y a monde entier place bozali ngande konabino betima sengu vraiment dans pesa bino juste un petit conseil to zo vraiment affaire oyo lokola sujet moko mokerité na basali na nzambe et comme maté que non to comme ko critiquer basali na nzambe o bazaraka rabongo ba aventurier bandumba ba impudique ce n'est pas bien. Et là, quand liboso to bossa na te hein, Bible lobi ne touchez pas mes oins. Et puis zaba sali na nzambe, oh yé moko nzamba lobi hein, to jige te. Yé moko nde nzambe mutabongi asa la justice na e. Donc pona bande konyo so bolandi biso ba chrétien, to tika koloba loba wana babilobe la to loba na banzela na kata ba bus et surtout na yoka ki ndeko moko boy azo loba. Et ça vraiment ça m'a choqué. Et ça n'a pas chrétien dans une église ou assemblée la pe pasteur on a bango auto kufa peine. Non peut kutu bakunzi était mais faut mon makamazo loba. Donc ya bango pasteur ala mon santu. Oyo asali mabenda za muntu mabe. Non, baza baksali na nzambe. Donc to garder ba identité na biso et surtout elo romoko pasteur Moïse Mbie si c'est vrai asala kiango azane pe célibataire. Est-ce que toyebi so kalingaka bala pe Eliane wana peut-être alingaka bala même sous ba raison na yo yemoko amoni et simbité en peut-être ba se séparer même sous ba kanda on appelle Eliane l'équipe ba TV pas lo ba n'importe quoi peut-être même sous le cas ba sira ke libala ngo amoni ngo te toyebi te. Mais si ce n'est pas vrai to lingate to loba ba n'importe quoi ba bilobela moko vraiment inutile na ba réseaux sociaux ko finga et ça vraiment eloko moko ya malamu te donc eloko vraiment ya mabe makasi donc to comme na système te o FCC na cash oh FCC koto balobi donc yo so ko meki kaka oye kola ko nanger so oyebi ko nanger te o koto yo pe so ko meki ye kola déjà box pour ma coffre rozo ba hyper kit mo ezala bongo te. Donc bala la nzambe et pas na biso Bible lobi nini priez pour le faible, soutenons les uns les autres, tous se soutenir soki moko akwei yo za makasi telemisai. Et puis basala na nzambe basala na ba tentation ebele je vous dis ce qui est vrai. Basala na ba tentation ebela bayaka wana na l'église mingi bayaka na banko sambela te. Mususu ka déjà adon yepona ye déjà ko asala libala déjà na pasteur surtout pasteur en soit célibataire. Ndé lokwa pasteur Moïse Mbie ebele bayaka na cité Bethel mingi bayaka na banko sambela te. Mais tant oya omona eloko oya oluka ozwango te ala akomi bilobela asape facile ya ko corrompre.
facile à manipuler. Donc et c'est le comment vraiment épais sabiso vraiment maïele. Pasteur Moïse Mbi et place aux ali courage aux amosai nanzambe bino mo pe boté akabiso banzimi donc ceux qui likambo komelio zongela na nzambe tout na nzambe olingo te anga nini nzamba kozanga te ko répondre yo na makamyo sezo komela yo oza toujours molongi triomphe eza wana yo moko olobi déjà triomphe o triomphe kaka donc épais sa courage pe na Église corps du Christ mobima makambo ekomi ete ya moko na moko mosai na nzambo pas otambola malamu te azonga na droiture o azotambola malamu en tout cas continuer kozala malamu mingi et puis ba sœur boyaka na église o le beta pasteur Marcelo Tunasi alobi soki sœur moko meki nako beto likofi moko ba pasteur mo pe bozala pe bongo e ko bangisa pe ba sœur ebele o bayaka na ba tentation faut que vous allez payer bongo et au banque ça va servir ceux qui peuvent vous avoir pasteur kaka boy faible boy on va servir belé bazo loba ba n'importe quoi na komba ba saina nzambe ce n'est pas bien en tout cas il faut quand même honorer les hommes de Dieu il faut penser to respecter bango parce que bango nde baza ba représentant ya nzambe et surtout bango nde baza côté ya biso liloba na nzambe donc le pasteur Olivier Temeteme les gardiens de l'arche mon pasteur de l'église à Rehoboth donc il y a le baralobi Moussa Nzambe face à la paix quand même modèle donc pour à chaque fois s'il y a un problème toyaka papa daddy j'ai un problème bon ça Nzambe abondeli pona yo alors il faut tous avoir vraiment un respect na bango quand même donc voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin et je pense makambo yo ndenge tozo monde lengo tozala susu wana pona ko analyser les susu donc to ça sous deuxième analyse toyeba susu ekomi wapi de to baka tokomi wapi na dossier ya Eliane na pasteur Moïse Mbi po bamsu biote après conférence de presse Eliane ba kidnappé bakanga ba enlevé est-ce que c'est vrai ba enlevé que Eliane après conférence de presse naé Doroye bango na deuxième partie il y a émission Nabiso News de Kin. Voilà, merci beaucoup à l'ingénieur Dave Mobama, les papas de Joyce Davlin, salutations à la joie de Pichuna l'hymne national, maman sociale na kati ya Paris le bionde bazwanyo son à Paris bati kenanga la joie amado Pichuna l'hymne national moi so na kitoko ana mbongo solola pe bien et puis femme de prière na papa na biso kuna ya Bogar na kati ya Paris na bala na biso de gros bisous à vous tous, je vous aime beaucoup. Roi Prince Nakati à London, salutations à vous, salutations à maman chérie, maman Kati Bakissa, I kiss you so much, mam. Maman Jeannette Bakissa depuis Canada, depuis Montréal, maman Lekinanga, de gros bisous, maman Claudia Bakissa, Serge Kezi Pame, Gino Caporage, Stéphane Kezi, Belinda, en tout cas de gros bisous à vous. Staïdi Benecha, félicitations à vous. Madame Bakadila, je pense à Bendicap, champion Kaemena Kenya, Blaise Kava, Igwe, Nakata Kenya, wana merci. Chaleur, donc le animateur au Kangi Masolo na Kenya. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve déjà à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV et Canal Future One. Je vous aime beaucoup. Bye.